ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir na bamoure zinyonso bamesana kolanda Irène Masiandoki TV identité ya bundes o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout bandeko nanu basabona te na Irène Masiandoki TV bo s'abonner au système mama abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 pe sunga yo nanga na suite ya vie po mokili eza na makambo ebele bamoure na bamoureuse na bandiko rappeler bana poto ba diaspora o bozo kende Kinshasa bozo luka esika ya kitoko pona kokende kolia bo passer ba journée na bino ya propre balobi toza na restaurant na biso sipe auberge pa ya mama Sylvie Mwanzaka. Mama Sylvie Mwanzaka azawana pona bino chaque samedi dimanche buffet africaine kolia kitoko propre na prix ya mukie na kati ya Congo Kinshasa. Bamoure na bamoureze bobo sanate tant bokomi pe na Kinshasa yo mtoza mwa libu munene ozala papa to pe mama ozana posa olata geni moko ya kitoko ekitsaka o Grèce balobi komitungisa te fils fashion eza na Kinshasa okomona ye moko Fatou Sene la sénégalaise azawana pona bino ba mama ba papa ba geni ya Fatou Sene la sénégalaise sokolati yango ezaka kate pepe so forme ezo traité ezo longolo ba Grèce donc ozo vraiment taille ata mokolo kotika geni okotika na taille ya kitoko balobi bokende kuna bamoure na bamoureze azoteka ba or plaqué ya kitoko ba biloko ya kitoko ya matoyi ya kingo ya qualité eza na kati ya fils fashion kobosana te bandeko bokendaka kuna naza na mwa tolo nalingi soutien kitoko balobi nyonso eza kuna bongo bamayaka loketo bazua pi balobi Fatou Sene la sénégalaise umela merci na patience fidélité na bamoure na bamourezi nyonso Irène Masiandoki ayaka boito pesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so amebla 22 ndako na Verchache tobosani te kopesa merci na mama Cornelia Luta Dila na kati ya Bundes balobi mwana telesi mwasi ya tata totikala kaka na yo Grasslight cosmétique balobi Grasslight cosmétique ekanga masolo bandeko nanga nayebisaka bino sembo bata mafuta ebele babebiseli biso bilongi babebisi ba teinture boya
na Gracelet cosmétique et ratakate babi mama Corneille Lutadi la solution pour na bato nyonso ba beba bilongi babeba banzoto balobi awa nzamba apesi mayele pa ya mwasi ya pembe Corneille Lutadi la pona kobongisa bandeko na ezosala vraiment bien makasi bobenga biso botisize biloko ya Gracelet cosmétique qualité propre badega awa ezalaka te. Voilà, merci na bandeko nyonso boandaka biso partout tobosani mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi balobi Anastasie Vita boni basango kokodia nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande. Merci na konda mboka ya Willy Musheni motomoko bien papa social ya Willy Musheni tokendaka bongo na bandeko nyonso bandaka biso partout topesi ba bisou na Madombunga la patrona ya Fioti Ngoma en direct de Suède. Madombunga la patrona maman na Christopher motema ya papa Fioti Ngoma. Merci na patience fidélité masiendok ayakabo Irene masiendok ebeteli Promax o mama bino bandeko besoin da mama Irene lisona eko betela bino ezali solo ya ndeko moka mwasi abenga na France abi mama Irene lisona zo beto ezali solo eleki na kati ya libota nanga ezali solo ekutami pa ya grande sœur nanga propre mwana ya mama nanga na papa nanga nga na etoza awa na France mais mama Irene beta c'était na bandeko ba osaba business na Congo Kinshasa grande sœur na biso aza awa na France aza ya moko ila famille makasi aza ya moko abosaka mingi parce que nga pe loso na zaka na poto eza grande sœur na biso na mutu abengisanga mama Irene to coopéraka bien na grande sœur na asala boutique na ye na Congo Kinshasa atonga boutique ya kitoko abongisango pena bien azwa bana biso basala kuna mama Irene tanga sali boutique liboso azwa kileki na biso ya suka ya mwasi asala akuna mama Irene ba famille o foye bisa bango kembongo na poto eza kapasi bolanda lisolo bo partager pourquoi ndeko mwasi abeng mama Irene masandi ki pona kopesa lisolo ya grande scène propre mwana mama na ina papa na o abengisa epe na poto mama Irene ezosala biso pasi koyoka biloko boye na ba famille yango betaka masolo po bana poto mingi bazwaka pe maeli grande sœur asala boutique toko ya bilamba na Kinshasa azwa petite sœur mso mwana suka atekaka kuna mama Irene petite sœur na biso akoma ko sakana na biloko ya grande sœur mso me ondimati ko kabela mibali na ye ko sala mama Irene ye na ye kaka na réseaux sociaux na mbongo ya bato grande sœur tanga kendaka to mo bakuta vraiment boutique ezaki malamu te mais grande sœur bande ko futa ndo futa na garçon moko azaki wana mama Irene grande sœur ayako benga na petite sœur na biso longola ki ayako zo mwana mama liki na biso moko mama liki na biso na zaka mwa malamu aza garçon mwambali mopena ya kimi habite yozo awa nazwa fille moko ya mutalibanda ya famite ateka awa mais yo pe lokola mwana mama leki na mobalo kepe mwa classe ebele obotisa pe mwasi bana mibalo sala rate yaka no sa anafuta ko ata $120 na mois mama ngani mwa maïda so ndeko sana na début lokola mwa maïda so yoka kipeke ba bingani petit sene biso propre mwana ntuka na biso abanda ene ko sala penza bien abanda ko sala bien bongo zo mwana komi na tamu ko be mama Irene mwana mwasi ngani sera tsaki kuna azo ene ka fille kara libanda bande kufuta fi yango basala rasko na mwana Mike Nepso ya mobali mama ngana kumupesa ba rapport mama Mike Nepso sko baloni makambo kuna petit sa ndoka bambonge pa mibali yesiko nde basi nyonso ya quartier oneska boutique ezalaki ba makango na ye mbongo ezomona na te akoya pa fiana ko menacer fi wana pese mbongo akomaitsa ba près biloko akosala mutema na elingi na kati ya boutique ya grande sœur moi so ande ko pesa rapport madame talale kino ya mbali yazo sala boyeboy mama Irene ya munene grande sœur asuka ki mutema tanga kende Kinshasa ne passé ndakende sko okutana petit frère na biso na mama Malik na biso a remplacer lik na biso propre petit sœur na biso mama biso to benga na liboso loko to remplacer mwana mama Malik grande sœur akende akiko sola na niveau grande sœur akiko kutela boutique mama Irene buzoba na befort nyonso grande sœur asalaka awa mama Irene grande sœur azo souffrir na poto abimaka 4h du matin 5h azo ki musala ndetika biso ba otokenda misala mama Irene abengisanga na poto naza na poto alo nazwa libala mama Irene grande sœur aidaka famille mama abiso akufa grande sœur asala befort akunda mama po mama kufinga azaki na Congo mama Irene grande sœur asungana na ba mama leki oyo mwana sala pa na biso surtout banda mwana banda ko sala pa na biso mama Irene mama koma ko sunga e boyo kalisolo ba morena ba moise bo partager lenga nzamba lola ko pambola bino bande ko poto to kimi pa isumasia yango na lobaka tango passer Charles ba mekaso te ya biso passer de la phase au te ya biso bande ko nanga to na biso batalo yenge ba fete maputa to kendaka kolia komela mwa ko bina to binaka meto bo santé za na mobateli malamu c'est Jésus Christ de Nazareth libanda na Yesu ezali kufa ndeko nanga na zotali solelo to ki mara Yesu masia mamsu to lobaka o kantango lokola histoire ya ba Camerounais lokola kamo esama ki na Ghana meto zobeta makamba vo esami na kati ya poto o ndeko vivaka na poto makamba zo mona mama Irene grande sœur akenda ki Kinshasa akutana petit frère na biso na kuti vraiment scandale
scandale na kati ya boutique na ye biloko eza ya kosila aza na banyongo akoma na basi mama irani désordre moko pas possible quand c'est le cas d'oser ba rapport déjà parti à poto pardon mutema se suka kiye tanga comme Kinshasa alongoli sikoyo petit frère na biso mwana mama leki abi na fille wana biloko pe wana kati ezate na rotia pe biloko te asolis ko na kolesika lobi ke azokanga na yi moi so na bundana teka biloko mikemike lokwa yaza kuna asoli na kolesika apesi sika pa mutu mususu apesi kolesika dele biloko eslesila te aobimisango autango atapa na biso biloko kotika la me akanga po afuta ra fille wana abande kufuta mwana mama leki na biso afuta ne sika mama irane bénéfice ezate bande ko mingi bazo saba boutique na Kinshasa ba comprendre loko na zoloba oje sika bato futelaka ozu batamisala ufutaka yozo somba biloko na poto belozo tinda ota na fin du mois boye yozo bénéficier ne lokote au foot sika batu au foot ba travailleur biloko on bazo teka kuna mbongo ezomona na te biloko ezo ba $5 ba $10 bazo mama irani désordre de grande sœur asuka ki mutema bivo mena kanga na moni business a boutique oyo eza na bénéficité ba morena ba morezi na kopesa bino témoignage ngape irani masendo ki na salaka boutique na Congo. C'est fort à play. En tout cas, Janifa Mobutu apema na kimi azali parmi bato basela nga publicité ya boutique nanga. Papa nanga fioti ngoma ya madombonga ayebi boutique na zoloba. Vie nanga Sami Mokili ayebi Xil Pechanga ayebi na mama Kalunga. C'est wana zaka pena mwana moke na zaka na ba 20 kanenza ba pambola kanga na beta tout mo ya Chine. C'est wana Chine banda koloba mate. Ezalaka vraiment donc c'est mutake Chine danger. Na beta tout na kinda na sala boutique na Congo na zaka pena jeune fille makasi. Ya fa ya selanga ba publicité ba Xil Pechanga à l'époque mama Kalunga eska na saki na eba na bango ya boutique wana ngai pe na lela boutique nani na tiaki gam likolo na zu bat bando sa ba théâtre ba sa ba publicité kota tina théâtre mo ba sala vie c'est mo ki ba sala je crois na bosse na papa fioti papa na mso Janifa na tia pena ba publicité pour bloquer te kama mais nakuta mapeka na bambala suka na lelo pe boutique on ezan sute kangama bande coming ba sa business ba boutique lelo ba kuma pe na banyongo ba regretter parce oza parmi bato to sala pe ba boutique on a ba boutique nano ezai kutu ndeti ki lelo te kala telaka ba menga na zaki na ba 20 quelques années mais na lela pe kaka moi so alela ki makasi vi ke dépense sala abi mama Irene tanga ando prépare kanga boutique wana azwi bilo ndambo atango pa na biso avant zonga azongi na epoto bande ko nanga bolanda pourquoi to ekobeta liso tango ndeko na biso moi azongi na poto azwi quelque temps na ndako lokwa azaki na congé tanga bandi musala premier jour à musala problème ezakité deuxième jour à musala bimi tongo parce que azonga ki musala na décembre molili azoke musala banda 6h du matin abimi 5h abimi na ndako ne molili azokende nga kendaka ki na libula métro zwa métro na ye balabala bango soka bino otambo tina kwemba to bazaka penza te tango ma babala munene ndi principal nda mona mwa bato tango zotambo na musika na face ne amoni lokola mbwa azoya abi mbwa na eroyo ye moko sa mutu pembeni azoko avancer pousse na bwa amoni mbwango akomo pesa forme ya meme bomoni meme ozaka na maseke kuba na Kinshasa abi meme na poto ero ye moko auti wapi pe mema ko bimila wapi abandi ko approcher ta bandi ko approcher amoni pena ki oui eza meme akesi ko ndeti na gauche loko azaki na droite akatisi neti prince ake na loboko mususu meme pe akatisi alandie na loboko na moni ngo sispe abandi ko sala ko azonga kota uti meme abandi ko landa na sima mbango donc a tourner asala loko azonga kota ndako na ye ola kende kote ya libula metro ndinga nzela nza okende meme ati papa abandi ko landa sali mention na tongo vika zaki no yemoko abandi ko kima mbango meme pe abandi ko enchaîner abandi pe ko kima mbango abandi ko landa ye loko la za mwasi na mwa babassin banzoto na biso c'est un du solo na sak abande ko kima tanga koi akimi a raté a koi tanga koi a sale fort parce que ozo banga de lo ke zolando na sima sale fort akibomoto a telema zo sakine a continuer ata na sima bo amoni meme wana a changer a komi mama leki na bango mama na mwana o ya uti kolongwa na Kinshasa na musala mwana mama leki na bango mobali o azai ko sala kuna tanga moni mama leki na bango a gangi maleki na bango na meme e balimwe donc mama meme wana komi mama leki na bango après a limwe poto se comprendre bien alobi a force bandi ko kima ake na kubabala munene amoni batu
papa moko azalaki na vélo abandi kolanda papa ngo bakontinue nzela asala effort achange nzela me akomaka na musala ntango akomi na musala abengi mobali aexplike mobali abi nazoka lokolo kilo me nazosala kaka aforsaki musala ya bato ti azongaki na ndaku lokolo ezosala epasi abandi kopokola bavix abengi leki no apesi biso lisolo abete so yaya naokende musala namoni loko mo lokola mbwa ngo epusa mpe nakomi meme na maseke bameme azalaki mokuse akuba na maseke mike na moko azalaka mokuse abitango na kimi na kweleki na nga o namoni mama leki mama na Gislin wana kombo bapesi nga ya petit frère na bango mwana mama leki na bango esalaki bango émotion leki na bifo kobondela bafongoli télévision bakomo kota babostra bakomo sambela bazobondela bileki na nga namoni nazobetolo vie histoire vraie na bomoi nanga babi mama leki pa lobaki no moloba mabe abi oui tant nazali na Kinshasa tant na longoli mwana na ye mama leki ayaki ti pa nanga alobi nanga yozo longola ndeko na musala bongo akozwa mbongo akolesa mwasi na mbana ne mibale wapi ndako afutelaka azofuta $100 akoma kobika kande akoma kosala pa na osoko pesi mwasa 50 na fin du mois na baku de main na futa kandaka mama leki naza na moya kofute susu sa 50 te abisiko tiki mwana mwasi na sala kuna pona nini olongoli ndeko na bite yepe mwasi na akosala kuna te vike nazokanga nanga mama leki na bango asepela kite akiti sik place kosola na bango mama leki na bango leki ya mama na bango avant dernière ba mama na bango mama Irene beta liso yebisa bana poto to kima pa isumasia grandeur bandi ko bunda na douleur wana lobi nangela ndako koke musala te ande ko yoka loketu pasi vike grandeur aza mutanzoto na ndenga kweya ki penza mabe mama Irene grandeur abina lekine o apesi solo fa ke mona dorter akepa dorter zo bakisi bakalma ye mama Irene changement izakite une semaine après et c'est grave qui grandeur à l'hôpital baby c'est le coloté mte ça les passe a du choc na loketo ce que lokoni na ngwana e baby na loketo faut basa l'opération grandeur abanda kolela mama Irene tokoti ba bostra ba prière to sali nanya kubundela biso ba orphelin to zanga tata na mama bola muzo ba mawangambo yebisa baleki na biso propre to botama tata moko mama moko basakana kana bambongo na biso te leki na biso mwasi mwana ntuka na biso to bandaki na ye na musala asoka zalaki mwana malamu betenge to approcher ba cousin na ba cousine te bana ba mama leki oyo tozaka na mobateli malamu Yesu Masia soki baleki na soto botama tata moko mama moko tozo se comprendre e kozala malamu panza lisolo onde kokolandanga tindela leki na yo soko dona ya no mwana mama na papa na tio na business ya zala concentré na musala ndeko na yo tango bakolongolo bati ba cousine bakomi koyeba vie na bino cousin tango osala pa na bino azoyeba ke ya tindi combien de kilos ya sala kandi bando sola mingi azobetela ka mama na ye masolo mama zo mwa lokwa yeba na bazobonga te bino bazobonga biye tanga bando sala ba bêtise balongola te cousin za cousine za cousine leki no mwana mama na papa na yo azaya yo bakongo babarakia kokia kokanga na mais pas esa na bandeko to botana ngo tata moko mama moko bandeko na makila baza batabuzoba yango kokena faim sokuti ba faim bazo souffrir na poto to finga mwana poto akipaka famille na ete yoka kolata na poto bandeko no bazo souffrir ndeko na nga batela ka munoko oyebite bandeko ne patika bango bon basala eni na vie bazo nyokola bana poto bandeko na nga bolanda lisolo grande sœur akenda ko sala opération mama Irene loko na bengelio grande sœur akotandako grande sœur asala rasusute mukonga grande sœur ebeba grande sœur azu opération deux fois ba pesa eloko batambola ngweza lokwa kiti bwezaka na ba pine ya be Zakari mutaye ba kombo na français kombo na ngekiminga bobenga nga Beatrice Lokilo baloba kombo ba balinga français mingi ya be Zakari tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle na kati ya France eloko yenza lokola kiti boye bakoko mingi batambola na mama grande sœur akoma kotambola nango ba mourir parce que mukongo ebeba grande sœur akotanda ko mama grande sœur akoma obimisa ba maladie moko lelo maladie tie komi na niveau grande sœur komo bela misu grande sœur komi komona na pasi mama Irene to komi na problème na famille muto azwa mukanda na mboka oyo nga bandana ya potona na zu mukanda te mama Irene naza libaya na boti mona ba français bazo compliquer nga muto azaki na mukanda bengisa kinga yewana muto asala ya pake kosunga famille mama Irene na beti so pona koyebisa bandeko na biso propre o to botama tata moko mama moko basunga biso grande sœur bandaki ba faire na leki na biso mwasi propre mama Irene mwana mama biso na papa biso soki azalaka mwana malamu abebisaka biloko ya te tenga to luka ba cousin te talesike memi biso partager liso na leki na ya bobotama tata moko mama moko o asala ko ba ventile mambambo ayoka soki boza bino amino bozo potana bino ezande mto bokoti ba cousin tala mama na cousin na biso asepelite po balongoli mwana po biso zanga mama na papa
na babo santé que tozaka na esumasia o abatela kabiso bande konanga ezo pesa passe na communauté lisolo koyoka ngo kantata msufu peut-être ba nigérien ba camerounais mais histoire vraiment comme de kamona na France et pesi pasi pe mawa yo muto landaka mama yekani kobomba lisolo te partager ngo nzamba lola akopambola yo et pesa ndeko moka osa business na Congo ayeba kobondela atika business na maboko ya Nzambe bande kona biso Afrique kola batela bango mitema na bango ndenge koma yesumasia zwaka lokumu tokutani mbala sima soki mwana moto zongi te nzamba lola abomba bino abatela bino benga mama irani pesa lisolo pesa témoignage tokobeta soko lobitanga kombo tokotanga so bikotanga te tokotanga te biso tokenda kabongo tobeti lisolo maman est-ce que tant komba famille na bango te mais to ekosela ka proverbe 19:20 po songa yo nanga na suite ya vie nzamba mona yo akanisela yo abomba yo azongisa mingi ndengo ko partager tokutani mbala sima la na lobi bisous bye bye. Merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Deuxième. Et ça, alors, on a la scène, on a des fix fashion. Il y a quand même un moment de scène qui est ma casquette à la qualité de la photo, non, le passe la commission est bien ma caisse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on a fils fashion. Et t'es qu'à la qualité. Là, qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, la qui signe, on a commenté à on a eu nos blondes. Ça peut s'adresser la vidéo. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Vous appelez ce que vous avez bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse gagne. Nous avons déjà les aides classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa tozape na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu tozapo na bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de